makambu oyo ba pasteur bazali ko sala ba scandale tellement eleki ebele batu bazali komituna pona nini ba église de réveil et bimaka est-ce que makambu oyo bandi ko bimaka tango ba église de réveil et bandi to pe tango to banaye ko sambela na ba église catholique na ba missioni ezalaka epesi mutu tuku soya ko sakanate yango toli ko benda o matu ya salaka attention église nyonso toute ezali église ya kokende tala ba publier pasteur oyo vidéo oyo nane komi viral sur la toile mais ba rapidité parce que oyo ezali radio lokole et pas puis pasteur oyo en complicité na mwasi na ye bango bazwaka ba étoile ya ba fidèle na ndenge nini okomona mwasi na ye akepa mama moko songolo soki bozalaka na mwaka tuku bianza et surtout soki ozali ba gros poisson akoloba yaka de délivrance omona na ye ma pasteur na ba pasteur ba kuzoye bobuke sika moko na hôtel ba kei kuna okei na bango do yokola mwasi na mobala okei na pasteur yemoko okei na ma pasteur nzoka ba osala ba rituel bazwa bino betoile pesi pasi ya kosakana te yango tokosola lelo na émission ya lelo esali mawa makasi esali mawa to pasteur bayebi moto nzambe na église ya na bato bazopia confiance pena balingi na mutema moko baomona ke après Jésus ezai mais ukosala ba pratique ya boyi ya makasi boyi oyo eza sorcellerie eza normal te donc pena ya makasi siko ti bozosala partout bino misato soni te donc ndenge aza wana ye aza niveau banganga ya ba esqueme te ya évêque te ye pena aza pena moto loge penza a moto loge pona ba partout wana bango misato loge eza malte et normal te comment moi ça va te libala oyo lala na ye c'est peu basala ngo routine yango moni biloko boye komeli bango aya ba signaler mobali ba yo kanga bango ozomo siko après wana osale okoyisi bango ba vandi peka na église ba bandi ko lela ba ko babola papa obi tanga na balaka magicien ezana pasteur moko po akufa ayaka pa nanga pona sungai aye pona sungai tant na lobaka émission oyo mokili momba basali na nzambe bafingaki bana nzambe bafingaki da bana nzambe bafingaka ngai olakisa nini lelo batala film ana mokili mobima monde ati batala ngo ebongaki ezala interprété bien en français po mokili momba bamona ke biso ba alpha oyo ba évêque principal to lo ba vérité to bimisa bato po biso to uti kuna osomona to uti kuna naloba likambo naza nango sir pasteur wana ye alobi nalingo sala ngai tala baninga mituka tala banini boye na pesa e première condition abi condition liboso ba frère nyonso balalaka na église bimisa bango na posa to kota prière ngana yo ayebisi ba frère bozonga bandako to tikali biso mbale na kati ya permanence na kati église na biso mbala nga drap noir sombela nga drap rouge sombela nga taba moko premier rituel to sala ki on entrée à porte église to kunda taba wana après 2 jours to ko mona banzinzi batondi likolo wana na biso moni banzinzi oyo eza ba nombre ya bandimi ba oya na kati église na yo. Deuxième condition na bifuna coucher na mwasi na yo. Alobi na koyebisa mwasi na ngani ngabite yo moko fo yebisa mwasi na ona droguer ngabite ko droguer yete fazana na azala conscient que toujours ça la rapport na ye. Tant to beta li solo ya ba couple na lobaki mwasi il ne faut pas azala na ba secret contre mobile na ye. Mwasi ya malamu il faut soki ba ilo likambu yebisa mwana mobile na yo. Mwana mwasi oyo na kolanda histoire bien mutu abandi ko séduire ye ezali mama pasteur pona konstruire or ne bandeli déjà premier jour mama pasteur ayelaki masolo wana soki azwaki courage ya koyebisa mobali na ye mbele asuki mutakala te na mbetu bolumbu o mutu muso afuteli mbongo pasteur ayaki komonda yango ya ofele asimbi yango pe ali yango ya ofele entre temps ezana ya boboye anyokomaki pona kofutela yango mbongo libala.
nga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake mbote bandeko balandi ya radio lokoye télévision bisika nyonso tu bozwami merci na confiance pe fidélité bozali kocontinue kopesa programme oyo radio lokole masolo epai wapi tokutanaka chaque fois mpona kosolola makambo ezali koleka bongo na communauté na biso africaine mingi ya biso bato oyo tolobaka lingala ngai babengaka ngai Fiston Pelende tata ya Sedek partout ozali kotala biso ya yebisa bandeko ke papa Fiston asi abandi toye kosolola yaya makambo ezali koleka sur la toile ndimela ngai ezali somo ya kosakana te kaka lobi tote kotalisa bino comment est-ce que mobali oyo akangaki mwasi na ye Colette na mobali mususu na kati ya ndako Colette pe munoko awa esili te yaya tala lisusu awa pasteur pasteur finalement on ne sait pas pasteur nous allons sérieux on allait sérieux parce que bango nous surtout toujours c'est bango na sac moko oui c'est vrai pas Fiston est-ce que pasteur nous surtout basala kamabe non mais là ça va basala 95% on basala kamabe ka 5% na ko la tana 90% mabe 2% ne bien basala kasi o ya mabe bali ko bebi sa etongo ya nzambe pasteur oyo musani na sala yaya talaka sika pasteur na bino pasteur oyo sala ka boyi yaya na ko tela o vidéo na ko interpréter le yango na anglais ko interpréter oyo comme pasteur o sala ya film était histoire vraie pasteur oyo atalaka ba gros poisson na église na ye ba to mona ka mwa katuku bianza na yesu ko engagea ba petit na ye batalaka o sala mbongo to na mbongo te monte ba na ye bango ba yebaka soko pesa ka 10 000 ebele o sala ka boye ayebi alors soki ba mo sala mbongo qu'est-ce qu'il va faire donc complicité maman pasteur na ye moko pasteur maman pasteur akoya attaquer pas moi si maman oyebi nini nzamba pe singa révélation na solo ta balote mabe mikro pona yo amoni business na bino ezokende malamu te business ya mobile na yo ezokende malamu te alors pona o sauver business ya mobile na yo il faut ya délivrance wana nga eta mama pasteur na okoka yango te il faut oyo sala ngona pasteur mais makambo oyo olingo sauver business na papa na ya mobile na yo koyebisa papa te ya bakozwa yo bosali réservation hôtel moko songolo esika moko pakala bakei yango ba hôtel oyo boko kota kuna délivrance yango ko banda yo si omona délivrance e bando salama na makambo ya fête na ndenge nini bako sala délivrance omona ba keina yo en pleine fornication jeu à papa na mama pasteur a keina yo ma pasteur a keina pa ken bagudo mwasi na mobali ba keina yo comme état mwasi na mbali yo quand c'est yango lokola délivrance ya na e barate ba trop la kapé envoûté to ndenge nini o kalisi ba keina yo lokola délivrance nzoka bali kozwa étoile. Et comme on a noté, on comprend que business n'a qui très bien. Business qui très bien, mais business est bandit kokoya, tie sili. Mais yo zala qui gros poisson église, on va dire que peut s'abandonner église, on comprend que yo mbongo sili, pasteur azoko makaka na mbongo, et ba pasteur wana pona a aider yo, ozangi atambongo andako mukie. Ozala problème, pasteur pa aider yo, akoyebisa yo yakato sambela. Mais yo, mbongo no surtout opesa kayango epa pasteur. Yaya. Ba yibaka 99 jours moko za la kanzambe. Qu'est-ce qui s'est passé yaya? Na ko betela le solo pendant que na betela le solo, yaya ki sela so vidéo wane le kaka. Yaya na ko bana ko interpréter le d'abord, na interpréter mo ki oyo kama kambodo le ka awa et puis ngai na ko tilo vidéo na interpréter le yaya. Ndeko o azali na mbongo ebele, azala ba mwasa na ba business na ye. Kasi ba sali mwasi na ye kaka ndenge na esaki. Alors tout le monde ko ki fréquent et comment ba tebele batu église musuba andi ko timbela ba timbisi batu ya ezala kana émission moko le kaka na pays wana ba ezala ko la radio lokole ba lobaka ba vérité ndeko journaliste oya ke ko timbisa mobali ya mwasi wana mwasi na yo est-ce que mwasi na yo azala rendez-vous na pasteur moko songolo ezala ki ba rituel. Il faut passer là 3 jours. Jour à l'ebosso bakei. Deuxième jour, troisième jour ya souka. Je to ba okene wana papa pasteur na ma pasteur ba okene na mwasi ya ndeko wala lokola mwasi na mobali likambu ya somo yaya. Tango batimbisi mobali mwasi ndo azali wapi. Po rappelez-vous, la salle de pasteur ko yebisa mwasi keno esa mbala ko yesa mbala yo ko mo te pour tout sauver. Basi pe lokola na yebiti ba resto kandire nini akobomba olia loba yaya yo si omona bani ba délivrer yo o délivrer à mwasi ya moto tika mbala na ye. Ça c'est quelle sorte de délivrance?
tango batimbisi ye baye parce que basali yango d'une manière professionnelle basana ba document nyonso tout bakei na hôtel wana hôtel pas kolobelo remonter parce que basala mikanya sur yambula matari boyebi ka ndenge magazine ba dako salama ça va se savoir nyobilo bo ndengo o bakena ka réalité à vie. Journaliste wana abimi loko la femme de chambre à beta porte koko nani femme de chambre na ina so la changer so ba adresse ni wana tango ba fungoli ba kota ba mona scandale wana yaya et pesinga mutu ko so ba pasteur beaucoup de pasteurs bazana ba complicité na ba basina bango basala ka ba fidèle mabe est-ce que boyebi ke ba pasteur msubalia ka ba fidèle na bango yo église osambelaka église na yo chaque fois kaka ba chaque année to chaque mois ba chrétien ba kufaka la ndenge nini donc to pesa ya dernier raison ya moko ya tala na nous ndenge ba publier pasteur oyo et puis on va rentrer na ko interpréter na ngo malembe et puis to ko yamba bongo ba inviter na biso tolanda. Voilà, yaya image yango abali komona to bandi yango esika o me bandaki esika wapi na bete du solo pasteur o bali komona wa type wala li pasteur ndeko mwasi bali komona wa tesuki ya tentire wala ye azali journaliste siko ndeko asimbi soutien wana ye azali mobile ya mama oyo robeta pasteur o afandi wana pasteur o l'église na ye musala nini ye atalaka butu azala amona makasa nkembo wakatu kubianza ako kopera na mwasi na ye mama pasteur onde bomona wana tala so babolongwa akopera na mwasi na mama pasteur ayebisa mwasi na bisa mbal na yo et kokende kokufa dans 1 mois 2 mois il faut ça ba délivrance koyebisa mbal na ote yaka omona ba réserver hôtel tala pasteur de akomi aosenga pardon sikoyo batimbisaki journaliste oyo batimbiso mbale mobali oyo pa samela ala pasteur na bango ya histoire vede bomona wana sikoyo bayeli ba côté la caméra journaliste mbale ko la femme de chambre tanga fungolo ba côté ba mwana ba caméra bakangiye donc yo pasteur na moi na yo ala te soumet sikoyo moi si atata olati bulangeti wana afiniki bulangeti. Donc moi c'est abimaki asi mobile so pa ke wende so ki pa ke wa pinjoka baye awa tala ma pasteur awa ne soumet donc ma pasteur na pasteur mobile na ye ba osangela ka ba fidèle de ngwa tango bo ke da plein fornication au sali ba rapport sexuel ba zo ko benda yo ba chance ya via na ne komele yote business dans la qui très bien mais e bandi ko pita na am to pesa ka dim na sa ko ba dimo ya bino sombela ta ba bola bloco pe ba pasteur tala sikabo. Alors moi si je content écoute nengo wala moi ça ko ba est-ce que ba non ayesa ki ngana e pour la délivrance à mobile na ngai et ça li pour la délivrance siko pasteur va tuni pasteur loba non donc yo ozola la na mwasi ya ngai dengo wana pour la délivrer ngai na ndenge nini pasteur donc yo doit ba veste l'église te mais to sala ba bebo pasteur ba non tatu boka caméra pardon boka pardon to solo là boka caméra ba ebisie to kanga caméra te pour kanga caméra il faut loba vérité oh non moi ça va bino kasi boka caméra to loba véritabilité loba confesser so confesser te to ko publier ngo to ko publier na Facebook na YouTube tina radio le coller passe tala pas moi si donc yo ebisi ngai okela iso kibe wende so wapi njoko yo samba prière ato niki makofi wala prière marque nini wala yo prière de défense boy o se bona ba de défense mutu na ba rapport c'est ça ba wapi ya peut si passe le la vidéo moko boy tout ça la ngoto so la prochainement oyo pasteur azoko délivrer batu na cimenterie azoko et ça c'est quelle abomination maramba pasteur oyo allez pasteur loba. Moi c'est au Sénégal pardon, on va dire au Sénégal pardon awa. Au moni caméra? Donc la ko publier bino pasteur à l'élite ça la beauté, ko ça la beauté même sa ministère nanga. Oh, ministère a gindoki. Bolo bandengo wana te. On se sent la vérité comme ça. Torti kabino loba ya waso bankuba wana loba mobile zo ebsaido après la moi sta yo après il faut confesser ma kabino sala awa what is doing to the members you see this marriage
nayeba kite donc yo ali awa donc yo oyo kusuna pasteur boye waso ba sa pasteur yebi sa mokili bakambu yo salaka loba ya film était histoire vraie. Donc si elle a la prière pour la délivrance ya mobile na yo pour la business mobile na yo. Donc yo la mobile na yo ma pasteur ma papa pasteur pour ça la fidèle boy. Donc yo go délivrer mutu na boy voici ya batu. Oza pasteur ya marque nini yo. Pasteur ya marque nini yo. Voilà. Donc ceux qui mobile na ngalo wa ma pasteur lo donc ceux qui dans la vérité bo poster en côté bo tika. So à cause de post le bas vérité. Bon tika au filmer comment ça la beauté voilà ma passer la tika au filmer on encore. Pasteur Loba a confessé. En tout cas voilà ma pasteur maman je dois se pardon pour poster en côté pardon. Au problème c'est ministère na biso. Tika na le caméra wana ko longo na le caméra wana. Voilà journaliste ceux qui ont confessé tu reposter en côté. OK, c'est là loba. Voilà pasteur là loba. Voilà pasteur a sa papa oza mwana na ngai molimo. Yo mwana na ngai molimo. Ya père spirituel ça la rater là ça chaque fois. Yoga. Donc tout ça va pratique wana pour le ministère na biso et que les liboso shame donc tant tout ça ndengo wana donc au kushina mo sa mutengo wana donc pouvoir rezo ya makasi ba fidèle bazo ya ebele na église yo donc bino mo kushana na basi ba to ya combien de basi oyo bakenda na ba pasteur ya papa yo bakate ozwaka mwasi na oke na une église nzoka pasteur akilaka na mwasi na yo yo bakate ozomona business na yo ezo simba te nzoka mbongo na pouvoir na surtout pasteur ozango mwasi siliki do bino mona ko sanga ndengo wana boko singa ba sanga na esa mobile na ngate esaki ne pona boy non mwasi ya mukolo ba ko sa ondenge nini et puis si passe ya ko sakana te siko ma passer afuka mi pardon bon publier ngote pardon to pe sombongo to pe sabino mbongo pardon to pe sabino mbongo combien 10 000 sur 10 millions de naira combien 10 000 te 15 to pe sabino mbongo to pe sabino mbongo oh pasteur modèle nini pasteur modèle nini eza passe yaya talaka l'église oyo aliko sambela talaka l'église oyo aliko sambela histoire vraie yaya au film te pour mona ga film te tala caméra bande vanda ki ba sur téléphone bazali wana pasteur akomi lokola mpese ya dina mafuta na ebité do beaucoup de pasteurs bazalaka na complicité na basi na bango preuve yango na soutien preuve yango omoni yo preuve yango na soutien na image oyo pasteur pardon voilà moi c'est pasteur pardon vous publiez en côté pardon vous publiez en côté oza moi si lokola ngai please vous publiez nga ma pasteur bana boyo sala ndenge nini boko bebi sa ministère pardon sala boyete bo sala boyete na kopesa bino 15 000 na kopesa bino 15 000 ne reste sur 15 000 ça combien na éviter na kopesa bino mbongo allez fala na se vanda na se kuna yaya au moins comment est-ce que respect à qui pasteur ici pasteur fala na se na moi ça fala na se bino balé allez caméraman la lingo filmer bango na subisa tout parce que malfaiteur a super moi ça atie wana fanda wana ba malfaiteur no so filmer bango na so donc batu bazo église bino sala kama bebo filmer bango na so filmer bango na so omoni yo ma pasteur omoni siko pesa ngo ambongo bali pesa ambongo balingi osala bote hey ma pasteur gangi hey omoni soutien oyo preuve yango oyo et puis si passe ya kosakana te yaya
makambo oto mona na mokili bato mokili makambo mingi aonga na lelio mama ya église nini yo sambila kata mampo mona kana église oyo ezopesaka biso mutuku swa ya kosakana te bolandi video wana fiction te théâtre te histoire vraie pour moi ya mondenge ya ndio ba pasteur toko kena bino boetina te papa fisto yo boyera basali na nzambe basali ya nzambe ya malamu basa ebele lokola ba effect alpha pour effect principal lokola ba apôtre Charlie Moubiala apôtre pepe à tendance lokola ba apôtre Chico à Poam les États-Unis ya bien basa ebele basaka 2% ne belé wana 90% ya faux tala ce mambo ya boy yo business na yo zo kwea okenda église wana landela ma pasteur landela moi sto malamu bien moi si akoma mutu makasi na ndaku mais atosaka pa pasteur basala nini tala kuntseki tala kumamba toko solo yango na pesi maloba liboso awa epa ya évêque principal ex zabolo po ye azali pasteur atali évêque principal aleka na ba monde wana est-ce que makambu ya boy et salamaka tout salamaka te qu'est-ce que passe au lobby na ba chrétien nini évêque Afampolo malobombo kayo honorable na pesi peuple nyonso honorable président Fisto Pelende Mbote mingi namoni honorable commandant Anderson namoni honorable Fifi mwakala tokutani susuboye pe na pesi ba libota mobimba famille tele Pelende Mbote esike na régie na biso pe nation o bazolanda émission Bible lobi na Jean chapitre 8 verset 32 et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchir. Omoni vérité ndenge franchir biso. Pour vérité yango moko et rendre ka témoignage na yango moko. Soki muta comprendre bosolo te moyen akende liboso ezate. Oza nzamba zo bimisa bango na poisa. Makambo wana sala makai belé. Ezana ba mama pasteur belé. Baza complice na ba mibali na bango pona osala ba buzoba wana. Nazo sa solo. Moni ba pasteur nyonso baza ba ritualiste. Basi bango ba ebite ba pasteur ba mibali na biso ba ritualiste. Ba ebango bien. Pona kata ba ndako na bango, na kata ba chambre na bango. Baza na ba chambre ya rituel. Papa obi tanga na balaka magicien ezana pasteur moko po akufa ayaka pa nanga pona sungaye aye pona sungaye tanga lobaka émission oyo mokili momba basel na nzambe bafingaki bana nzambe bafingaki da bana nzambe bafingaka ngai to laksanini lelo batala film na mokili mobima monde ati batala ngo et bon ezala interpréter bien en français pour mokili momba ba mona ki biso ba alpha oyo ba évêque principal to lo ba vérité to bimisa bato po biso to uti kuna so mona to uti kuna na lo ba likambo na za nango sir pasteur wana ya lobi na lingo sala ngai tala ba ninga mituka tala ba nini boye na pesa e première condition abi condition liboso ba frère nyonso balala ka église bimisa bango na na posa to kota prière ngana yo ayebisi ba frère bozonga bandaku to tikali biso mbale na kata permanence na kata église na biso mbala nga drap noir sombela nga drap rouge sombela nga taba moko premier rituel to sala ki on entrer à porte église to kunda taba wana après 2 jours toko mona banzinzi batondi likolo wana na biso moni banzinzi oyo eza ba nombre ya bandimi ba oya na kati église nayo deuxième condition na bifuna coucher na mwasi nayo alobi na koyebisa mwasi na ngani ngabi te yo moko fo yebisa mwasi non ona droguer ngabi te ko droguer yete fo azala conscient que toujours ça la rapport na ye so ba yokana ndeni mwasi wana ye na bimina na kati église bazaki na bana mibala mapasa na bifuna coucher bana wana mibale na misu na bino na misu ba parents ba otala
na misu na bango mibale. Et puis na ye koyebisa ye bon futo kende ngano na kata cimetière ya Kimbanzeke. Tato kende na kata cimetière ya Kimbanzeke na butu na ke na prier na tomba mwana mwasi moko boye. Po ba oto okunda ye ça fait 2 jours. Abandika ko muke mwa so yuana ya kopola mayo bimaka na ya mungu kofula kane bandi kofula. Na beti prière bo mwana ebembe wana matili kolo. Na banda ko coucher mwana mwasi banda ko sise so yuana. Oh là là. Coucher mwana mwasi wana sise so yuana pona prophétie. Oh. Après atiki semence ni nzoto mwana mwasi wana. Daina condition na biso mone lambo banolata. O banote na ngo chaque dimanche. Chaque vendredi ekoyo lali na kata cimetière, chaque samedi lali na cimetière. Okoa ko zongo samedi na 5h. Oyo kotika ko lati oye na ngo malamo na kata église. Osomona. Et puis dernière condition na pesa ko moni ofando bandimi na kutio na bango. Obando ya na ngo pa nanga e bandimi o nga na bando pesa yo okobanda ko travailler na ngo. Honorable président, limbisanga pona mo dimba pesa ngo babolati. Dimba pesa ngo babolati. Et aucun verset le dit qu'il faut pesa dim na babola. Koloba eloko wana te osala péché. Même la miso nzambe. Ezana offrande balobi omon. Lisungi ya mawa. Yango ba pesa babola. Koloba bongo te. Nzamba oboto le faut pesa nga évêque principal na liaka dim na ko pesa babola te. Dim no pasteur nangata. Te naza pasteur. Donc pona yebisa yo papa makambo wana moni esala makebele. Yango moni même na batu bakufa ebele bayaka bakilti. Oh. Nazo yebisa ezana ba église ebele awa na mukili. Batu bakufa bayaka. Otangi bakomba ba pasteur ebele wana, otangi bango kwa ba pasteur a vérité, na bona beta ngo poza chaîne, mais na obengo na sima. Te lobaka. Ah, to lobaka. Te na wana na lobango te, na obengo ngo. Pasteur oyo yo o kenana mwasi na ye na bana na ye, o melisa ye soki bazei ya ebembe. Akufa? Comment les aïnan? Akufa. Te, akufa. Comment les aïnan? Redi, akufa. Donc, osona nda papa. Akufa ndengeni spiritualité mte bomaye to akufa ndengeni? Ba bomaye? Non, spiritualité bomaye. Poto koma kitina niveau ya koliaka na kati église. Ezana ba pasteur ebele ba sacrifier ka même bandimi na bango. Si malano effet olobi donc mamto bake na bande esa so ba passer ba liaka bandimi. Papa, nazo ebisa yo likambo so ezana ba église a ba pasteur ba liaka bandimi na bango. Oh. Na monde. Na ndenge net ndenge sala ba net ndenge. Kasi omoni pasteur aza ritualiste. Deuxième monde a sengi semence. Omoni bango ndenge basali wana bazobima na bana basi wana tango bazobima na bana basi wana tango famille wana ezokauka d'office bango bazozwa mbongo bandimi bazoya batambongo bazoya semaso bazotika pa mwana mwasi tanga kesala rapport na mobali ne mbala moko pa mobali wana pa ko kufa soki basengi na deuxième monde akufi penza. Oh nazo ebisa yo Sigonde nazo ebisa papa pasteur wala kufaki yo avo bongwana to so bongwani te akufa kala yekuta kufaka kala do yo mto bomaki ye akokaki su kosala rituel te makambo toyokana kine kumane kosimba su te abebisaki mibeko abebisaki bikila donc siko ndenge bakoya na église wana tout wana ezaka ya lukuta te ezana mususu Saint Esprit akwesi mutu eza pena mususu eza kokoya moko fabriquer omoni ba phénomène kokoya na église papa
nenga olobela ngote ponga pe asepela te batu bakoya koko eza ko bika te ko bika eza mutu fuko ndima kina ngi na bika omoni nga ponga na so délivrance papa nanga que je salue l'apôtre Bilingandu au regard de l'Éternel que je salue en passant achanga loboko na koya ete osomona ngana mikwela nzambe amibanda ko mibeta ngande na nzela prière mais lelo bato koma nini pasteur obandi ko kenina mutu recevez ozo bokoki ko lungwa botambuli salmo ba mutu azokoya te waneza ba aventure ya buzoma moi j'appelle ça des aventures évêque principal tomoni vidéo a to tala siko wana pasteur oyo munene boy na mwasi na ye bazo kushina mwasi ya fidèle na bango mususu bakangie boy to publier vidéo oyo mais lobby bato ba kenera à l'église wana obo ko tali dadi makambo ba ata ba moni boy ba ezaka nina ngo kasi ba rituel basala bakanga bandimi na bango na bakisi bakanga bandimi na bango mitema na bango na bakisi papa omoni ba église belé ekanga bandimi lokola ba prisonnier ata yoki pasteur je connais pasteur mon père na mboka na bino na fuzu na oka ba masolo na ye aye penda chaque année bakanga kaye moi sina za okanga ye ba okanga na mundimi na kati ya bureau j'attendais ba histoire bongo mais na bato bazako ndima te ezao le kana mboka na bino du sud osomona omoni lelo église nzambe zaka mutema ya mutu eza mutema ya pasteur te so pona pasteur bato bakina lola te muta obongo la mutema kana mutema na ye moko merci beaucoup pasteur peut d'abord abongo le sera mutu mutema te soki muta boyi yango moni papa délivrance brutale ezalaka te délivrance eza effet mutu andima nanu makambo yazo sala andimi atikango c'est ça une bonne délivrance merci beaucoup merci honorable maman Fifi lecture na yo na vidéo total yo epesinga chere de poule pasteur asanga na mwasi na ye ba pasteur basangeli mwasi ya bato bazwa ba étoile na ye omoni yango ndenge nini esala maka esali mawa makasi esali mawa to pasteur bayebi moto nzambe na église ya na bato bazopia confiance pena balingi na mutema moko baomona ke après Jésus ezai mais ukosala ba pratique ya boyi ya makasi boyi oyo eza sorcellerie eza normal te donc pena ya makasi siko ti bozosala partout bino misato soni te donc ndenge aza wana ye aza niveau banganga ya ba esqueme te ya évêque te ye pena aza pena moto loge penza a moto loge pona ba partout wana bango misato loge eza malte et normal te comment moi ça va libala oyo lala na ye c'est peu basala ngo routine yango moni biloko boye komeli bango aya ba signaler mobali ba yo kanga bango ozomo suko après wana osale okoyisi bango ba vandi peka na église ba bandi ko lela ba ko babola mbongo yo se fili osiko lobby ba ko lugala mbongo wapi oba yo chama bonza so ba bengi musala nzambe zala charisme oluki nzambe asala ba pasteur na biso bali nzambe asala te pressé nazo kama poni ba okoma ba pasteur batika boka banganga parce que so yebi misala mabe tikala nganga comme ça bo sali sara po kala banganga bazala ke bele oluka bango te bino ko tubo kende ko yeba ke tata mo asala sa place bo lelo bango nyonso ko ba pasteur sokoto okimela pa nani mais bino pe bana basi ba mama bo sana esprit faible comment ba yebisa ok non tonto de fo mbal na yo à travers yo business semble que liboso nge koya koyebisa papa te bo keyi pe bo bouquer chambre d'hôtel bo réserver au monument pasteur azawa na pasteur bo kati fo bo bandi par rituel wala yo ozomona ka normal jour à liboso jour à mi bado so bakanga bango te troisième jour accompli de business cadavéré ata yo moko nini we ba mama eza ba votement pona ye moko aswa boy akokati akoboya ozomona po akotala ka pasteur na elongi te na kati église aoka soni mais soko moni biloko boy sala maseke eza votement po olongwe pe na ndako sokoli pe obongami oyeba ke na okende rendez-vous kingandi et puis osala wana nani na moto babala te mais na pasteur na kati église na mwasi na ye
ayabilo mwa soni na normal banga kendete bazwaka bato basaka bakatation ba domination asali prière domination moko boye ale tindi on akata buzoba pondeti mobile ne bayokana kite po mobile ayebiti mwaso mobile ne ayebiti donc veut dire maman pasteur pe ba kendaka na ba jeune garçon pour la rituel na compte ba mobile na ça rappelle ezalaka bakendaka ondenge base retrouver bango misato basi mibale mobali moko c'est que pe ba pasteur pe base retrouvera msu de mibali pour ça basa pratiquement na mobile c'est que maman pasteur pe baola ni na garçon ngo donc ça pratique là bon et loko nga na zo yimela ba maman pasteur yango wana ba hypocrite moko banda na coutinho tina mundima na pasteur asuka banda na coutinho tina esquema évêque bazaka na ba pratique wana kozozo ba makangu makamba pe kaka bango soko moni pe ba olobela ba mamango ondire ba angelo ondire ba angelo ondire basimo moderne basimo bien batera mibali na bango ba yebi makamba mibali ba osala siko ba maman ba obona en football nini en football ko bona onde olungo église ba e mato nini vraiment kasi po bien bazana avec autoloba baloni bache soko bakundi taba na porte eza déjà rituel taba wana siko zo benda bito lokola ema atos ozakina makamba kosala okatika na kenikiza tema moto po okendi siko tango koma place wana pasa so amuta misala soki seigneur asisite ote abandola na bino nyoko na baser surtout ba chantre ezo salama mingi ezo sala passe comme ça soni et côté tipa na biso bangunza makambo ba pratique ya mona ba et pas ya honorable commandant de so ngena no évêque mais évêque est-ce que tout le monde a mingi mona de quoi la ka chantre en église asa musicien église songolo asa choriste ayembaka et bele ba évoluer raté do ba pasteur ba so ba chance na bango si bon non eza bongo te menga na mona ba chante ba évoluer vraiment te mukie bele ba zara ndengo wana honorable président moni ba chantre baza trop païen ba chantre belé na kati église baza trop païen ba chantre ba bongo marati baza eza penza eloko moko banda na représentant na bango o ezaki Lucifer bon Lucifer azaki na adoration donc atindika bango moko descendance wana po ba chantre na bazali ba koko ya Caïn foye ba source na bango baza ba koko ya Girbal ndeni kasi muziki euti na famille ya Caïn Girbal ndaza abota mwana nende abimisa ba musicien oza ko beta instrument baza descendance ya Caïn diable azako occupé poste d'adoration pas nzambe osomona do ba chantre belé ba bongwa mate ba chantre kala bango kala kande balataka elateli na bango elaksaka ke bato yo bazaka na kati ya mokili ti donc veut dire ba femme tamar wala ba femme tamar tout ba sala ba ostuke ba nezo wana ba kolanda bango papa kolanda bango te ba musicien tout en général kolanda bango te mais yo se fait comme ça vous na nzambe mbolo ba oyo mabete eza mabeni na lo balika ma vérité bazali ba descendant ya Caïn baza ba descendant ya Lucifer pour Lucifer azako occupé poste d'adoration pa nzambe bayebi yango oyo contredire nga leka na mission nanga mama fifa lobini honorable kasi kanenga oloba na pesi raison bon tamar tanga longwe aw ko kitaka kitina njila abandi liboma nzoko ndabela ba nere kala na kama kama liboma ba ko se faire en Afrique du Sud so pas longola apese nga makamla ki pa ngoda longola pa zem dog yazaka amburi maka akitika njili banea so moni boye logi pa ba yako sa dere awa e yindeli elisusu ya omoni muto ezengo muki femme tamara songi yakini asongaki kanga bakitina njili alauki na kacha vyote mano kanga etika ozuni zango wapi honorable
na internet kaka bato bazalaki na avion bato ba news bato bazalaki na avion mobali abondeli afukameli bato bofilme te pardon écoute baotika baodibisa te bayenga bafilme baodibisa na kati avion balinga portable te soso bokita ezala problème te likolo bafilmaka bango likolo me baboyaka o wana bakomaki pembe na okitale mbala moko moto bandi bilobela abando sala bonti bakitie moto asuka batangi na kati avion bato so bakititi bakei ali yende bamise moto asuka una na kota ya bataner po azalaki pene bakangi ya kokanga komi koluka na singa po bakotisa na jeep akenda femme tama tokozongela yango topesi baloba epai ya honorable commandant Anderson lecture na yo mpona video oyo epesinga motu kozwa pasteur baosala partouze na femme mariée à bateau. Voilà. Merci beaucoup, honorable président. Merci beaucoup, évêque principal Alpha Mpolo. Na sepelaka tango mutu na nzamba azalaka awa papa mbodi robeta matanda kitoko. Lelo alauki mabe. Alauki mais a pour la 3-0. Maman Fifi yedi. Lui marqué à l'étranger contre double. Voilà. Bandeko omoni yalo blo muso sala mara ngai sala ngam te mapasi sorry avant loba omona boy mafuta se mataki nga déjà mais tellement toi liboso TV nazoluka na mi forcer de façon que bampepe ya kande zo ngai te na baye balanda ka radio ko TV. Quand on bête les solo à couple, na loba que moi si il ne faut pas azala kana secret contre mobile night. Moi si à malamu il faut soki ba ilo likambu yebisa ngona mobile night. Moi si oyo na rolanda histoire bien mutabani ko séduire ezali maman pasteur. Pendant qu'on oh mais bandel déjà premier jour maman pasteur ayalaki masolo wana soki azwaki courage akoyebisa mobali na ye mbele asuki mutakala te na mbetu bolumbu o mutu muso afuteli mbongo pasteur ake komonda yango ya ofele asimbi yango pe ale yango ya ofele entre temps ezana ya ya boboe anyokomaki mpona kofutela yango mbongo libala donc ndeko mwasi kobombela mobali wa ye secret ememi na kobunga ememi na liwa o ezali ko kufa oyo parce que yo mwasi ya mutu bokende ko partager mbeto na couple moko boy bomi de trouver bino semisa to mutakala bandeko nyonso oyo na kondana ka bandeko na biso basi omoni évêque principal nenga zaliawa c'est mon ami hein? Na benga ka évêque principal na ba fonction oyo a okipaka mais bon on a jamais na combien na o membenge dadi non bino tango bozui déjà bokomisi ba pasteur wana na bino na ba dadi yango baza kozwaka pouvoir sur bino bakomi ko contrôler bino jusque même au-delà soki yo mundimi okomi ko ndima otikala bolumbu liboso ya pasteur na mama pasteur bo partager na bango mbetu moko yebisa ngai na ndenge na yo penza ata yo moko o comprendre te que non bonzambe esika oyo eza lisusu te ekomi makambo ya bakisi ekomi makambo ya mabe pe ekomi bandeko na biso ya basi bobonga makambo bangu bobungaka pe mbangu. Qu'est-ce qui fait que ndeko no mwasi ndeko no muninga na mwasi o mama pasteur ayi na o lisolo moko boye ya ba intimité na yo ba partie intime na yo okende na o ke tika libanda liboso ya pasteur yo po limi tanki webisa mobali na yo. Et avec ça, vous allez me dire que non, dans ces églises ici, il y a Dieu. Et avec ça, vous allez me dire que non, ces gens ici nous prêchent l'évangile. Non! Faites de mes disciples, de toutes les nations, mes disciples. Batiki yango, bakomi ko so bandimi, bakomi so batu de kobo, basu bandimi, bakomi so batu ya na bango ya esclave, basu bandimi, bakomi so biloko na bango, ba marche bien na bango. Ngai commandant Anderson Kongol de Chobunde na Zaboy awa. Nakoki jamais kondima yo pasteur oyo nanga masolo ya ndenge oyo epa ya mwasi ya bato na kondima yango te siko comment explication nga na kondima te mais maman pasteur andimi
pasteur atika na bolumbu na mondimi na mbetu. Ça n'a rien à voir avec Kibonzambe. Et tout le temps menace saison balbano menacer bango pour la combattre la secret, il y a business na bango. Azo banini que non, azo ni ba futa mo pour la nini pour pas publier bango te. Bandeko ngai wa bino ndemo mona ngabo yawa ngala ndima nzamba zalaka. Ndeko na biso ale moduto o akufa. Nazana tina ko sele makambo te. Ale moloto abima na image ya basali na nzambe penza ke non ba adorateur ya solo tondimaka bango pe mais tomi retrouver na esika nini neti ngai nazobeta lisolo moko frère bato oyo bafanda na sans fil bayebi yango ndeko moko bachef moko ba église moko songolo na je crois bien na avenue des antennes organiser journée à louange babengi Alain Moloto na bébé Souza baye wana Alain Moloto abino avant banda koye mbaifate ya nanu atei tango atei asilisi asali appel bato bandimela nzambe abenga muto akondimela nzambe azali te Alain Moloto akita avec prétexte que bato oyo bazali disposé te mpona kokumisa nzambe akoyemba te abimaki otelema libanda babengi Frank Mulaja est encore en vie na mwasi na ye nayebi te bapeti oyo bato mosusu oyo bazalaki déjà Frank Mulaja abanga komata na podium parce que Alain Moloto akitaka bapeti na ngana parmi baorganisateur wana moko camarade ya petit frère na ngai basoigne babengi nani bébé Souza aye koyemba bandeko un certain samedi jour oyo bato bakendaka biyenga jour bato bakendaka komela bambenga na bango jour bato bakendaka na bahotel kosala ekobo baye na église mpona journée ya louange yo boyi koyemba olobi ke non baza disposé te parce que baboyi kondima na appel na yo est ce que soki bato wana basi bayambela na nzambe te balinga baya wana donc ozomona ke bato nyonso topesaka bango baétiquette ya minene awa bafrère Patrice banani Alain Moloto ce sont des charlatans bato na mosuni tala sikoyo oyo un pasteur oyo aza na église bandimelaka ye baza kolanda bakanisaka aza mutu na nzambe ya solo nzoka mutu na ekobo mutu na soloka mutu ya misala mabe aza kozwa mwasi ya mondimi atikala ye mpe bolumbu bolombe mpe ya mobali oyo aye ola boxe pasteur aza kobanga pasteur mais okangi mutu na mwasi na yo oza kobanga nde ndefo nini bete ebuka ye mashwara beta ye bukete ata mkuu akota liswa basa kama ochesimana nyingi oza kokende oza koloba na kopanga na petit to kuta investigation azukulisha kopeta passer na bambata ye aza kopanga mais muto oza ko respecter parce que on a seka dans ça nzambe solo du moment qu'on découvre que c'était malhonnête boxer natali garçon ngo ngadi metala bana libali mususu oyo vraiment oza mobali ndenge nini yo muto alali na mwasi na yo kangie na mbetu oza kokobeta ete bandeko biso topekisaka bato de l'église te il faut que na église mais apprenez à discerner apprenez à faire la différence entre le bien et le mal yo d'ailleurs maman pasteur aza oyelo kopo obima na mobali na ye bokende alala bango mibale balala yo il faut comprendre que bonzambe place socialité quitter ces églises là et faire des églises à solo basali na nzambe basali évêque principal Alpha Paul Oskem mon ami bato matadi bato ya cité nzanza bato ya côté ya femme bato ya côté ya gondola boke no sambela pas passer évêque principal Alpha Paul mais bato oyo so bona bato solo ka oyo mundimi akei ko tikala bolumbu na pasteur na mama pasteur na mbetu mais ngana ko banana ko boxer yo na bimiona na ko tumba église donc na bakiti na babilo so na tumia ontela kanya na kila mpa ngai donc ozali na ndoko moko te ko pesa na contrevaler ya bolumbu ya mwasi na oyo moni pe olali osana longote donc na ba cher na ba kiti ba micro ba baffle biloko tout na jonga na kenango soit na gete kango na wenze vente sans chien soit na pandi yango nyonso na tumbi yango na misu na pasteur comme ça église wana jour wana des jours suka bato wasanga na susu na église wana muto okota suku na sali te parce que bosali na bonzambe te bosali ko tamona na kobunga bosali ko détruire ba couple ya bato avant makanga bango est-ce que vous voyez combien de couples sont détruits? Voilà comment les gens marchent comme ça. Nakata kobunga. Pourquoi? Bozo ko pesa bato ba valeur o bazali na yango te. Bino mona ke mosala nzambe, nzoka muto na ekobo. Et puis soutenu ekobo la yemo te, azuna mama passer à côté ici, ba komi ko sakana na basi ya bato. Bandeko
soki bokontinue kofongola miso te bokoswaka na biloko ya boyo bino nyonso sans pour autant que bodiscerner les biens et les mal. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bandeko Balandi. Je crois que pesi somo, pesi pasi, kaka lobby awa. Toruti kosa l'analyse ya vidéo moko ya ndeko mwasi oyo kombo na Colette. Colette bakangiye na mobali msusu na ndaku azali munoko. Kaka honorable commandant Anderson na honorable mama Fifi Sarah balbaki ni honor saka sana ba arme yango mona ni pété. Ba arme mona ni pété ti sikoyo. Colette asali soni. Émission où boti otala ngolo bia ya pasi ya kosakana ti soki ba pasteur ba continuer boy ya toko dénoncer bino ti na ti ba tenga vidéo moko boye pa wapi pasteur Mike Kalamba azoloba Yesu Jésus akufela ba congolais te akufela ba européen ba asiatique just wana et pesinga mutu ko swa mana yiko ko tsangona no ate na kotike na routine yango na parlement ba onora ba étudier yango bata na même mutu alobi makambo ndengeni na domaine do yezo wa pa kufela ba congolais te ngala ebité na koloba yango ate me bokoyoka yango prochainement et pesi mutu ko soya ya bota la begisa osambela tala be église ya boy ozala ki l'église avec église waki na mbongo no très bien biso c'est que malamu au côté d'église wana obali ko kweya tala ka moi na très bien talaka ba na très bien pour yoki ba révélation au évêque principal lobi awa bilamba pasteur na bino la ka wapi o to loba kité to lobi ya yo mto la biso soki ozala so ko pesa benga biso opeli so na yo to betengo soko pesi biso di solo olobi tanga kombo to kotanga kombo soki oboyi pe to tanga kombo te to kotanga kombo te biso to fonctionnaka ndengo wana soki émission oyo et c'est pélicioté to esungi yo partager yango peut-être e ko sungande komoko songolo et sikamoko pakala to kutani prochainement pour un numéro msusu ya Radio Lokole Masolo sur votre chaîne Radio Lokole TV. Yaya, n'oubliez pas ce soir donc lobby boko to zongela émission na bino ya batu ya mayele ya ba conseil bonzenga parlement choc boko landa yango lobby. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Santé d'affaires à tous. Hein. Chap chap. Et ciao. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana